Mère, Bana Poto, Bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokona na te, kokona rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabu. Il y aura un combo. Donc, comme monsieur Souza, ça sera yoki en obo, santineti, ba ofinga yo. Mais hier, et ça m'a plaisir, il y a un côté dans le site, nous découvrir la merveille dans la carte. Ce qui attend l'amour n'a comment la tifase tana ba faute belle. Ce qui attend l'amour n'a comment la phrase tana ma faute belle. Merci, vous allez belé partout dans le monde, vous allez biso na mama na site, dans un respect belé yabino. Yango monaka avant ko banda na pesa na nous bonjour. Na bandeko tout bazana Hollande bazako Hollande biso et surtout na cito jamais de ces vabino. Image ya Congo. C'est quoi image ya Congo? Bino bozali libanda to pesa bino toujours image ya mboka na sima ndenge koma. Image ya mboka na sima ndenge koma sur le plan musical, donc sur le plan culturel en général. Aïe, elenga tro ya bino ya motema zebede makaya akutagawa. Na pesa bongo mote na pichu diamwini yo motema ya akutagawa. Tu solol, je te solol. Merci vraiment. C'est ça l'ambiance. Et toi maman mo tombola maman OK. Merci vraiment. Beau confondre été. Yé babinga que les coqs chantent. Azamo ko ba mission ba sa fierté à Congo. Si vous pensez que la chance bon mon a payé belé à Kitoko. Les coqs bonjour. Ouais, bonjour ZBD, bonjour Ndonanga, ba tout ba landa biso ba fidèle internaute tout. Ba zo landa biso donc bien que tous en mawa, mais ba bonjour na bino ndingi zala kaka. Yango des actualités za redominer et zali bongo liwe papa Wemba. Papa tika kibiso ta dimanche na 5h25 na mboka ya Côte d'Ivoire. Azali sona bisoté. Oui, c'est vrai, artiste akufaka kasi ba œuvre ne kufaka te. Yango azape na bato belé oyo. Balula épée. Entre autres, les coqs chantent. Ataba Chetani, Babete Masolo déjà. Valérie Yawemba Baebi Yango. Les coqs. Non, c'est pas la minga naïbe long très bien. Pour toi, on a un longue sala kitoko. Nabande kono tu es limba basali banda. Bamona moi na banga mabele. Si, pour le respect na banga fan. Donc, pour le respect, tout balinga les coqs chantent, tout la bonne musique ya Congo, tout balinga musique congolaise. Donc nous allons les donner côté les coqs chantent 4 pénés réservés donc to balinganga donc le coq donc naza bino quoi bana lemba tout bana kikwiti tout bana na yumbo tout donc bana ya Congo bana bampanga mona matadi donc naza bino naza de cœur na bino quoi le coq tango okaki na sango papa Wemba kufi sentiment ni nous alaki na ngwa liboso. En tout cas, vraiment, pour nous, il s'en est passé, makasi. Et puis, il arrive que, dans le moment où nous avons nouveau, nous avons qui tombe, nous avons foutu. Nous avons comme d'hab, nous avons fait la gym. Nous avons fait plutôt aller, mais battre, nous avons plutôt la kala. Nous avons fait 10 le pétrolier. Nous avons la gym, nous avons fait 6 heures. Nous avons formé. Est-ce que vous avez une formation que j'ai beaucoup le coufi, même si Avitika Boyoko a bien solo, mais qu'à vérifier. Et ça, là, il y a malili, ma cassi, parce que Nazala qui n'a idée, mon coup, il y a ça la future de papa. On les a dans mais sans secret les lots, parce que va battre. Tout ça qui m'a parlé de papa, personnellement. Donc, et ça, la macasso n'a pas raisonné, n'a raté, quoi, maintenant, mon toisin, mon touya. La carrière il s'en a capacité les loups nous a sur la fois passée bah il va mener une scène na vu là pour image na ina lelaki tant ça qui m'a mis donc il a mené ma cambo belé ou na peut-être
Nasima papa makamelinga ezali belé mais et paix à son âme. Donc nazozanga na maloba koloba tant nazwaki message wana esala inga pasi mingi na mikai ko vérifier na bengi vena Richard Mulambo de a confirmer ki nga lobi na papa tiki biso lelo dimanche vraiment la kata même na ko sala nazomaki triste na ndako na kwa même pas ko solo na bato na vana toute la journée na ndako na loba kité papa a kufi na podium et lelo ba les cochons il faut kende en forme na public na ngana wa villa lelo pour na hommage papa na biso papa Wemba vie musée 100% star les courous vraiment donc na kenda ki na si ba bazala ki ba monaki donc ndenge na mobala ngamoko na zala ki on déjà santé déjà chaud bana ya molokai on est vraiment de cœur avec vous pour être l'Obama bolela na ba obazolela bo sepela na ba oba sepela tozali tozoka bola mawelo ngona bino tokolela papa tozelaka ba programme c'est que bima tokolela comme il faut parce que papa Wemba c'est vraiment une star ezaka teo pona ki sasa to Congo te asa star ya monene tozolanda ba Hero News ne ba lobelaki ba TV5 ba lobelaki yango lelo image ya Congo site kaka moko ozotala mamokili mobimba abina obeta lisala papa Wemba to bima pe libanda to zo ba interview ba tebeli na balabala to ka peuple congolais pas lobini ni par rapport à liwana surtout akufi likolo ya scène ezo lobela onini obanga su podium te bon vraiment na bayebi te na ko informer bango au moni festival au papa ki ils avaient prévu na pena groupe na ngato kende na même oui na salaka na wafila il y avait monsieur Mataka na podium à Lobara ka Memo Côte d'Ivoire projet ngona si programme ngo yangwana fallait na kende mais il y avait un petit contretemps oui et puis ça qui par rapport à programme na générique à studio ba proposition né to kanaki et puis ça qui était et voilà ndé na kende sur Abidjan te na groupe na malheureusement na même scène na même spectacle yego la biso grand homme de musique congolaise éléphant donc oyo azalaki soki azoyemba ngana tala papa te so azoyemba natala papa geste ni na yelinga makamuni papa yelinga na podium parce que papa a dirigé ka nyoso donc ngana tala papa te soki papa azoyemba po ayemba trop ayemba pe ko yemba donc ngapona ye natala ka papa yendeni makamuni papa yena ngwasika na podium natala ka attitude na ye les coques na ngami ngolo bagate pasola ka vima mukeyo mokonano mena dédié interprétation on a Anita Mbombo yao yangoyo Shomidowe ya kendo shigibadie Shomidowe Shomidowe ya kendo shigibadie Shigibadie Shomidowe ya kendo shigibadie Shomidowe ya kendo shigibadie Nana bungizela tobotika kingai mosika yango nakomakisa mitelengano pobolakisa ngai nzela pembeni na ngai yo baninga nakoluka nzela ya bomo po bato mokili mabe baboyinga na zuwa lobiko Shomidowe ya keto shigibadie Shomidowe mama elenga trop Zoé liboko électrique loboko e filma yesu na bota marana noté OK lengonga na okité les coques la fois passée na zakina wa villa tango matina podium wandi ko yemba
sima ko tika biso une minute de silence pour na papa Wemba. On est menti papa Wemba. Mais na kati no zoyo ka kiferi na kati les coq. Pourquoi? Bon, wana isa d'abord na le barango toutefois, na bimisio tout na likaka na le barango. Frère Ego là, c'est un grand chanteur ya Mbogo. Moni tondi ma bango katene tondi ma fait beaucoup lelo, papa na biso lelo akufi, ne to komo na batutu na ba TV, boye non, kondi ma moto, ils sont vivants boye, ils a rappé bien. Donc Frère Ego là, c'est un grand chanteur ya Mbogo. Donc oyemba pe lokwa eza mabete. Mais ngai ndi mna oyemba. C'est-à-dire Frère Ego là na yoka epé trop ndenge ya yo par exemple baza pe belé ba fali ba te belé ba yo to yoka bango azo pe mon chance ya yoka lokwa ba fait beaucoup parce que moni na génération ya lelo kondi ma mutu na TV boui na émission boui ya mingiti et comment le wali ça si pour le baraka ya za danger mais yazo boya ni kaka la complexité pour kolongolanga ki ngaite ko changer nga rien sauf que nazo percer donc le contraire ils ont arrangé parce que ils ont mon les visible donc mais ni les gens robin un peu mais c'est pas ferré le sala ba orchestre ba charge pe nambo papa moni tout ça bateau moni tout ça bateau et moment on a kendaka kobeta porte pas faire ego la vie maman que je salue Chetani Go les padres que je salue ba pesa ma chance wanati non ah l'équipe à 2009 hein, si je ne me trompe pas 2009 na kina pe kobeta porte c'est pas faire ego là ba pesa ma chance wanati on a disque nini ndeko beta on a bazalaka à l'époque na yeba sous ezaka boîte noire boîte noire mais non nzembo ni bongo ça c'est la test kuna to kongo nano yimo so afin pena na parler regrettable ça quand on a vraiment et j'ai dédié la chanson na Blaise Luzayamo Olivier Chungu papa Mbappé Chungu accueilli Olivier vraiment wana accueilli papa attends-moi 19 famille ça y est l'autre attends-moi $10,000 ouais ça la nini maman mazona le la mobali bien et ça nini Olivier Chungu Ledi Mangongo Lovel Balobi Kalate Kisasa Ezoinda Dubai Ezoina Kisasa il fait Mazeo d'Angola ouais Maître Nana Moussamba l'avocat de la cour les kanga foule kanga maka jamais n'espace dans le vita di kando sokili tanga longwe likolo na mapata destination nango toujours na mapele destination nanga ya amour c'est pas na yo pona mikaba zote mopima na ngai pona yo Jolie Aziza yende cet amour na ngai Hata patakanga tuta molongwa pasiti na jorde kasinga na sanzete amangae na kobotela yo bambuma ya elengi yo nde nzete amour na ngai vita na kopesa ta mopepe ya malili kobomba makasi okimengali makasi lidi mafuta yende fida murnanga ya hello kolekenamo la isokelinga simba jamoko bakisa vula na bomoi na yo bapesaka se oyo sanango nga napesisa motema nanga Michel ndenge olobi elongwa na motema na ngai wana lukelinga liwa ya maplazi nangeleki vita dikando esenga moyibi jeza pesaki visa ya paradis na kwa Michel Pazou. moi j'ai bien l'amour merci les coqs
bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokona na te, kokona rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Nyandabu. Yokala la combo. Donc, ba combo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo. Mais yé, et ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte.